Bonjour les amis, Avril, j'ai l'impression, en fait, Nalinga Kineb Sabino que Joseph Kabila, sa mauvaise déclaration m'a fait du mal. Alors, que ba FRDC à Congo, bazarana poche naïe. Mais à Yeba Kasumi Kosa, cette fois-ci, ça ne passera plus. Bah, FRDC à Maloyo, Bazaya, brassage, na mixage, te ba papa Mikolo, Mikolo, nous sommes en train d'échanger les jeux. Voilà pourquoi Luboya, Ngachama, coup de chapeau, mon père à moi, un commando de formation, Oya Alongo, à Outate, na brassage, pe mixage, bah, tenter plusieurs fois qu'on peut se bambongo pour à libérer secteur naïe à Boï. Monsieur le gouverneur, militaire, merci. Allez, coup de chapeau pour toi. Car vous, mou, je vous dis que lobby Ezaki Bendabi, que nous avons tué beaucoup d'entre Rwandais, M23, ceux qui boyo qui nungu ya lokuta, ya biso bakufi à peu près 10 militaires seulement. Donc, nous sommes dans les bons. En tout cas, nous sommes dans les bons. Abonnez-vous, abonnez-vous, c'est l'artiste Youssoufou Kalonji. Na obomba te, na olobande vérité, vérité photo loba. 53 comptes bancaires à Joseph Kabila bloqués à Tozoloba. Patrouille na Babylone, on est nyonso baza na kati ya enquête. Kinga kati a Tozoloba boye. Na contrôle sévère. Ya biloko nyonso à Joseph Kabila. On doit tout ravir. On doit tout ravir. Na lobi boye. Boyoki bakangi Lumbish, côté à Kahele, Pembeni, Nzela Kokende déjà vers Bukavu, j'ai l'impression. Je vous dis que mes très chers amis, bazo kata connexion, il y a ravitaillement, il y a M23, nyonso. Awa tozolo baboui, yom to pe perdre, yom to sam nam ofinga kaba, luba ofinga kasoki nini ndengo luba kawana. Je m'en fous, lo pandengo lobi, nongo kuto mesana ko luba finga, mais tozolo bande vérité, Kabila, ozo souka. Béton. Akotika la béton, c'est là beaucoup de monde. Kaka lelo aimé décision ya Wazalendo parce que toujours caché ba FRDC les armées loyalistes tokoko loba n'importe quoi mais Wazalendo nde bazali wana déjà na de prendre le devant. Na lobby que cité disons plateau Numbi récupérer plateau eza place moko stratégique ya Goma na Bukavu donc problème nga na sepeli nango eza façon stratégie ba Wazalendo bazwi mbala oyo opesi mbwa boyi ba Wazalendo balobi nini balobi que tokotika bitumba kaka Rwanda ya suka tokei na totiki na Rwanda nde bitumba ici donc lelo lobby butu moi déclaration ya ba M23 déjà bolanyango balobi nini balobi awa tozo baboyi bandeko bazo silisa biso awa tozana bambiskade donc bitumbeleki makasi bazo silisa biso bazo respecter c'est le fait nani yango respecter c'est le fait bandoki bino bozela na Joseph Kabila na bino ba